les 3 villes wana eza ba ville ya batu ya ba Benjamin ya Juda kutu ata mukete ya bango kaka. Okay. Ozakola na mama ani. Déplacement ya komona ete toyeba koma na point utamba sansa kasi ba Benjamin te. De place wana ba Benjamin ba perdre ba bena bango ba juif qui ba Juda ba komi ko contrôler territoire wana yango yo ba Bethlehem de Juda eliye ba Bethlehem o ezana c'est ya contrôle ya nani ya ba juif Juda. Mais en réalité Bethlehem yango eza ya Juda te. Eza Bethlehem ya nani ya Benjamin. Elingi loba ke soki ovanda na Kinshasa na kitambo mutu muso ovanda na Kinshasa na njili boza na France yo loba aza kinwa, n'est-ce pas? Et bon moi kitambo pe ko banga naza nini naza pe kinwa, n'est-ce pas? Qui est Yuda ya mwana mais sikoyo toza kozwa nini njili ngana bezenga aza njilwa yo mwana kitambo ko loba ko za njilwa pona nini oza ovandi na njilite mais oza kinwa elingi bake Juda ntango azwaki contrôle ya babele wana ya Benjamin bango nyonso wana baza na se ya contrôle ya Juda. Bethlehem de comté préfecture région ya nini ya Juda. Mais en réalité na kati ya contrôle wana mabele ya Bethlehem Bethel na Jérusalem eza mabele ya batu ya nini ya Benjamin par raison seulement ya kosaga oyo elekaki na Juge chapitre 19 o bakombolaki ba Benjamin déplace wana ba Benjamin bayaki koperdre contrôle ya mabele na bango oyo ya Rachel. Mais en réalité Benjamin ye mutu aza nkolo ya Bethlehem ye mpe mutu aza nkolo ya Bethel ye mpe mutu aza na contrôle ya Jérusalem. Comment tokoki kosipote yango ya suka yango oyo nakoyebisa mama ani ntango roi David bake kopambola ye na place ya roi Saoul Nzambe atindaki prophète Samuel juge Samuel to mokambi mosakoli Samuel ke kende kopambolela ngai mwana ya Jesse yawa de Bethlehem wakoma roi era roi David aza na zamba kaka zamba kuna nde place bayaki sikoyo ti baye kozwa Jesse na Bethlehem wapi bana na yo alakisi bana na ye nyonso mwana moko azangaki nani roi David abi wapi mususu oyo mwana ntsuka kaka me azane kutu awatazane kutu boy na babi yaka na etango bimesulwa Samuel munyaki nani yani nde azwaki asai nini apambola bi banda lelo mwana oyo na pesi nini onction tana ngota ekokaki roi David ayaki na Jérusalem oya kokoma nini roi na place nani ya Saoul. Mais na tawa komaki roi yepe na roi David parce que ça mwana Bethlehem qui est Benjamin parce que papa na autaki na azamuta wapi ya Bethlehem qui est mabela batana roi na banani ya ba Benjamin ne yesi ko roi David ayeko sangisa Juda na ba Benjamin ba former des états ya ba juif waba Ruben waba Simeon waba Dan bango nyonso tous les 10 états à part Benjamin na Juda basanganaki basansaka sa bango na Nabucodonosor basansaka sa bango na babikolo ba Moabite ba Shiite ba Shechem ba mwanga Israel nyonso bato mibaleka batikalaki na pembeni ya Nzambe Juda kaka na nani na Benjamin. Mais ba Juda mpe baye kodomine susu banani ba Benjamin te dikolo ya mwasi papa pasteur wana basalaki basansaka saki nde place na roi David aye komona o non bana lelo yo tika biso ba Yuda bino ba Yuda na biso ba Benjamin te na contrôler bino. Donc roi David yende mutasangisaki ba Yuda qui est ba juif na ba Benjamin baza ba juif te mais baza bana Israël ba Juda baza ba Benjamin te po papa na bango nani Juda Benjamin papa na bango nani Benjamin mais bango baza bana ya Israël mais ba tribu so se sansaka sana bango baleka batikalaki yango wana ba juif ya date ya lelo yo to baza na mokili zo benga Palestine précisément yango mteza na Jérusalem Bethlehem na nini bayaki kosangana wana nde mokili biso par erreur tozobenga bana Israël ba juif bana Israël ce ne sont pas des juifs non
parmi bana Israël bajuif bazali babenjamin tikie libota ya koleso baza mpe bajuif te baza bana tribu ya nani ya yuda te nde place oza koyoka yesu kristo mwana davidi Okay. yesu kristo mwana wa yuda siko soki yesu kristo aza mwana ya davidi davidi aza mwana ya yuda no davidi aza mwana ya benjamin yango wana automatiquement à travers jesse mwana ya bethlem benjamin mwana ye mpe david aza nani benjamin yesu kristo aza mwana ya davidi jésus kristo mpe automatiquement aza mwana ya benjamin mais soki balobaki yesu kristo mwana ya yuda erreur eza wana il faut koloba yesu kristo mokonzi ya bayuda Ayuda. parce que roi david azalaki mokonzi ya bayuda mpe epuis ya wana nkoleso akomi mpe ye mpe mokonzi ya banani ya bayuda Bayuda. me okoya komona ete bayuda yo na minute asuka mama ani tozokenda conclusion na biso pa rachel jalousie ekosala bayuda ye bajuif babibolobi mwana nzambe abotami nani jésus christ abotameli wapi réponse napesaki Abe abotami na Bethlehem. na beteleme na yuda oh. Si beteleme eza na cimetière oyo toyebi kuna ya pamba te bokende kotala bakepe réellement abotamaki wapi na cimetière place ya nsasa zingombo ezali parce que cimetière ezala nango abandon na zamba kuna jésus christ abotami na beteleme na pembeni mpe na zamba lisu place babilanga ezalaki baferme ezalaki place cimetière ya nani ya rachel ezali jésus christ azali mwana ya rachel jésus christ azali mwana bato ya benjamin mwana ya yuda te nde place wana bajuif mingi tolobi bana israel tobomai kolo yesu sava parce que juda mpe aza mwana ya israel Mpona kandaka wana. parce que fale awuta na bango bajuif lolenge ezanga bajuif se na bandata ya kala tina baka lelo oyo mais question ezali est ce que baresiraki kogarde bethlem ezala kati na yuda est ce que baresiraki kogarde jérusalem ezala na epai na bango bajuif kie bayuda yo réponse ezali non tina data lelo oyo israel capitale nango eza tel aviv eza jérusalem te jérusalem eza na maboko bapalestinien kie bango wana banani babenjamin likolo libota elani ya nkolo yesu donc so oke na jérusalem na israel lelo oke na jérusalem ozala na israel te israel bango bato badomina yango bajuif me bajuif yango baza na libota ya yuda Ayuda. nkolo yesu aza mwana ya yuda te me aza nkolo nani roi de juif parce que david azalaki roi de juif kaka te me roi ya bana israel nyonso yango wana jésus christ mpe azali roi ya bana israel nyonso na mais en réalité jésus christ azali mwana ya yuda te jésus christ azali mwana ya benjamin azali mwana ya bato ya mama rachel nde likambo etili biso na conclusion koyeba ete conclusion biso ya suka yango oyo kaka mama ani raison ekumi biso tokende na émission ya mama rachel mpo toya kolakisa na bato batelespectateur na biso mpe to aprendre na biso kete mama rachel ye moto azali neti kaka mama eva mama eva ye azali mama ya biso nyonso bikelamu ya bato na mabele oyo kasi mama rachel ye moto azali mama na biso aboti biso nyonso bamindimi à travers jésus christ azali mwana ya bato ya rachel alleluya Alléluia. alleluya Alléluia. abotamelaki mpe place vie esukeli ya rachel bakundi ye place wana mpe nzete esali nini eboti ya sika kie place wana mpe nkolo yesu asali nini aye kobotama jésus christ abotamelaki na mpaka bankombo na ferme yango ezalaki na kati ya cimetière ya bata nani ya mama rachel place rachel akufeli place vie mpe ezongeli biso mama ani amoi kozala na question to conseil kopesa bato concernant